Mbote balingami. Information du jour. Tolele gato la mouika mboka ondenge zala to yebisa rabino ke une semaine ele karaté. Makamba minene fo kweya. Présumé de dans sa journal. RDC Justice. Présumé détournement de 39 millions pour la construction. Non, 39 millions de dollars en payé. Comprenez. RDC Justice. Présumé détournement de 39 millions de dollars américains. Hein? USD. Comprenez. Pour la construction de la prison de Kisangani, les procureurs généraux près la Cour de cassation lance un avis de recherche contre le mécène Willy Moucheni alias Kodamboka, cité dans l'affaire. Kande Bohuchuko Yoka wana. Kande Bohuchuko Yoka. Bon. Bah détail monsieur Sounase, bah écrit est tellement flou. Et au moins mais est-il que la lettre date de 5 jours, 6 jours, moins d'une semaine, depuis le 4/6/2025. Ouais, donc la semaine passée. C'est ça. Vieux Kodamboka, quand les Boyoki Willy Moucheni cité dans l'affaire à détournement, il y a 38 millions de dollars. Il y a construction, il y a prison. Nakisangane. Et actuellement, Balobi, il n'est pas à Kinshasa. Et bon, c'est là Rimer Balobi qui est vieux assis à Ebelaki. Donc, tout la moi ici. Quand on est matata en pogno à pogno kaki, assis à Ebaki à pogno ki. Yes. Can I go park? Well, you need to wear shorts and shoes. Okay. Pogno ki. Mboka Kongo pasi pe mawa na loba sunit na loba nini na ebisaka bino vrai cop ou encore circuit ya kongindela na Congo et ya politique ya bomoni lelo ba musicien bomonaki awa ba musicien na bino o basi basilangala ba posaki ba candidature ba comme ba député pour la nuit. Tellement la musique success. Mbongo eza soupe nzate. Allez, kuna ne bisika bat bangindela. Toke soupana. Menza pa malamu bazwara te. Komaka bakatinga ngaza na batu ngai boy. C'est ça. Dona Congo so ba yemba na musique. To so sala kombo yebani. Oyebe taramo li solo kuna to yeluka copy ya musala na politique yeba ozwa yo ya mbo Monica la tenga na koma productrice ya musique na koma productrice ya musique gospel mandat Fachetti quel combien d'années 3 ans tozo zela régime ezoya to no poser ba candidature te non coach a demande wa ministre kuna soki ya social, ce qui y a finance. To tenga posto na kane na Congo za gouverneur à Kinshasa. Bombo elangai. Gouverneur à Kinshasa. Bande c'est ça. Ngala tuni meka singa na ebi mushene za eka mushene te ba yeba la musique. Kodamboka pire via ba petit na ye. Muto abatu. Un homme de bien. Baka sungaka sololaka azai su mulote azaki basinga azaki opérateur azaki opérateur na konzomi ya mboka kuna de na Congo ka boye so ba boire na musique osala kombo yebani OK ko chalito ikuna ba olukero poste ne bomoni balukula si bakoma permettez-moi s'il vous plaît na mandat liboso afatia na ebite lukulu sa koma soki nani kuna oyo ba pesaka e dossier ba kuluna je crois ba tobele ba yebi makambo pona aussi sa kuluna na Kinshasa ba lukulu si ba lia ba mbongo $500,000 et bana ko bima chaque mois
pour aussi ça kuluna Kinshasa lukula se percevoir l'argent bandeko ti le solution ezwamate bandeko attaque à toute solution ya na ebité ya goutte ya mbuma sukali alukata chaba mbongo nyonso na poche ya combien de kuluna Kinshasa je crois plus ou moins 2 ans passés ba réunissant ba kuluna tout ya Kinshasa bandeko boyebi na stade des martyrs il y avait même pas 1200 kuluna ezaki na faire à 1100 et quelques son abosanité de kuluna na Kinshasa 1000 kuluna eza elorone biso nyonso toyebi ke kuluna ebotami mpona pasi ya mboka toyebi yango bota lelo ba braquage de komala moi makasi ba auto braquer sur une semaine passée awa ezali na nina inikine bisika nina na moi makasi oba masase betami olili kamlu mususu bande bota niveau mboka ekomia triste mawa pe pasi l'émission sur le kuluna et botami mpona pasi mais bazum individu moko ba pese ba mbongo ebele ba fond pour luka créer ata ba emploi mpona ba kuluna wana bolukeli bango ata musala mpona aussi sa kuluna na bilo bakanti bana na so bozui bango bo embaucher bango so pe bo pese bango so musala nini basala abimaka tongo abeti kayu abukani azongi alali pongi to bozo futa bango je sais pas journalièrement to pe na semaine abukani après aller soki fufu soki nini alali pongi lobi su fois bimake musala aux attend que simba machine te kata batu jamais mawa batu mabe kiadi kibeni pasi do batu to boy bando yeba na banzembo kala o bazonga zonga surtout ba mikinzi sakala wana o bazonga zonga Kishasa bakenda ne ko sopa na politique bakezwa ba poste kuna toyoka toyebi 48 heures wapi bayemba na banzembo no yekuta zaki ata na bonne foi yekuta ça ta exception je crois ça la ta mamba malonga je crois ça député il faut mona que non quand même une personne a un humanisme a sunga bato pasi bato ba débrouiller ka okabela bango abaksela bango ta ba fond bakisa na oyo zo sala eloko bato musu ba sala te des cas très rares c'était vraiment un exemple azaki vraiment exception peut-être ba ko pesa ta poste ya gouverneur ba mekisi ka mungu wa moi 10 jours ba longole bota mutata libumunene ba tshele biso ala ba pongina ba réunion il faut quoi pitié mboka mbimba ka boy bato ba oza ata na moi sans bo moto bango ne bazo ba poste ba sama malonga rien mais ba frapper ne ba pesa ba poste aya ibi ameli azangoli asali des ordres asali kedie niveau motema mabeza na congolais ba politicien congolais ba konja mboka Congo ba kambia mboka Congo même satana abongote satana tant au servir apesa quand même ata na suka na wa bomayo okeli felona ye mais néanmoins quand même on sepela na sa moyo mais ba politicien congolais ba oyi ba mbongo wa Congo ba onginda na mbongo wa Congo bazo bonga na mbongo wa Congo pona bango na babota na bango mabela Congo so mfamisa bango baza incapable ko sunga oto osala ngota bolamo triste babilora boy ba maamba boy to sepela to beta maboko donc vieux Willy Musenji tout la moitié azaza on habite à Sassou wapi sur la Belgique sur côté ni sur wapi Akimi 38 millions porté disparu il est pas à la Kati si tu habites vieux soit combien moi combien naé vient Nyamuki et à ma mingi a passé c'était ça l'information du jour et Nzambo Kamboka Congo mawa Nzambi asuma Congo sinon passé prions pour les pays hein Nzamba sa biso grâce atinde la biso batoma alongo la batoma be atinda batoma lamu et que lui qui peut faire ça tout ça nous autres pas ko lo batro ça net ko lo bana biso lo bela na mo pe bango lo te babanga ngo pété tout ça ni bandeko tane lo ça triste pitié
Hello, bonjour, bonsoir, ça dépend. La air oyo au moni vidéo oyo. Vraiment, shalom, shalom, shalom dans nos familles, dans nos maisons là. Hein? Shalom. Mon nom c'est Pacifique. J'aime bien qu'on m'appelle Maman Pacifique. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour. Demandez mes mingaya. Trienen. Produit Moko. Azar. Produit à compagnie New Life. Comme on est triennel, tous en a qui est nango, ça soit, ils ont 60 capsules na kati, tous en a mini nango, ils ont 120 capsules na kati. Triennel na sala amin. Premièrement, triennel nous, ils ont pour nous tenir sur famille là, à tous en bonne santé et aux malades, au qui consommer triennel. Triennel a produit oyo, ayeko booster ba immune system na biso, ba système immunitaire na biso ayeko booster yango et triennel penza ya liboso kutu ayena kosokoela biso ba cellule na biso na nzoto mon ba cellule soko ekufi ba cellule soko ezwi malade nde sala ke tozwa malade ba maladie chronique ezotungisa lelo mokili ekufaka ndenge nini ekufaka na biloko tolia ba engrais chimique tonzi na kati ya ba biloko tozolia batiaka bakisa ndenge na misuni batiaka bakisi esala ke ebomba misuni na bango ntan molai na bafruit bavege biloko nyonso tozolia etondi na bakisi na kati ye sikoyo aye ntango tozolia biloko wana ebomeli biso baselile na sante na biso nde esalami keno tokoma ozwa maladi oyo tozwi ekomi lelo bato nyonso akoma bamaladi batension basikre banini bamaladi mena ye ayaka kolesa baselile na biso soki selile no alie azongi en vie soki akufaki azongi selile ezongi en vie soki azalaki akobela komi en bonne santé nde mpe osaki nga na yo tozala mpe en bonne santé alors lokwa toliaka chaque jour il faut mpe tomelaka ye aye kosala mosala loba sikoyo et à part ça aye mpe à part ça asokolaka mpe makila asokolela biso makila tant omele makila na biso esokwami baselile na biso akoma bonne santé comme maintenant selile akoma maintenant na capacité ya koabsorber nutrition nutrition il faut ngana yo totiaka chaque jour l'autre comme oliaka pour mabongo etonda tokipa sute biloko ni eza bien nutri to tokipa yango susu te maintenant ye ayeko bakisa so nutrition tozanga na nzoto ya oyo tozanga yango chaque jour aye mpe abakiseli yo donc triennel ndenge aza boye ozobela te ozobela maladi nyonso asante oza nango tosalela triennel aza bena bien mpona sante moto nyonso donc aza wana mpona problème nyonso ya sante ezoderange yo so nano otanga bakombo esalaka yo na bozala misusu ozala kuna obino yango ezango mpona maladi na nga te namela te eza mpona problème nyonso tona babi nyonso alors soki obengi biso na numéro nanga soki osali so whatsapp 078 naza na Cape Town Afrique du Sud obengi na 078 948 648 d okozwanga na whatsapp osalinga message to voice expliquer nga maladi nyo zango na comme ça poso nyo tanga moko na obosana comme ça na koyebisa yo okutiliser oyo et osunga yo et osunga vraiment zo aider ba témoignage eza ebele soko lukinga na whatsapp na otindela kuna quelques ba témoignage toza nango ba vidéo toza nango ba voice na otindela yo moko mibale omona keno ezosala vraiment na invité osala vidéo ya molai yango na vraiment eza bien pour la santé yo ozala ba fatigue chronique milelanga ye ao booster énergie muto amela triennel aza muto aza na bandi na âge ya 12 ans mata amela triennel ya bana eza tozala baproduit ebele batraitement ya bamaladi nyonso tolobelaka na video mosusu oyaka tolobelaka pelo tolobaka triennel nalobeleka na mokuse vraiment yeyo soko lingo yeba vraiment deep ya triennel luka biso na numéro na pesi yo tolobela ye na koexplike yo triennel ou bien na otindela okutu na koexplike yo triennel ou bien na otindela okutu photo na ye na baexplication ne nyonso soki mpo comprendre na anglais na tindelo ya anglais so français na tindelo ya français
toza mutu aza na besoin nango toza na poto toza soko partout oza na Congo wapi totinda o mutu aza na AVC naza na témoignage ya mutu AVC lukanga na opesa yo melelanga trienne oyo oza problème nyonso to na bi problème nyonso ya santé melelanga ye toza na traitement ba AVC ba diabète bani ezali nango sikoyo na compagnie ba isi biso boye mutu soko aye avant to bande traitement pesa ka opoza bato bamelaka o babiki olo dépenser na traitement milai toza nango pe kuna memelika aye pe okomi bien ozu solution santé comme stable donc c'est un peu ça na mokusi na ngana ebisa bino to utiliser ye yo oliaka chaque jour ngana to oliaka chaque jour to mela ye yeyo priene dala nga nazobela te mela melaka ngo moni eza bafunga meza ya ngai dala mela edie na ntongo o moko ya pokwa na ngai yeyo nabeka takumeni ngai ye nabela te mais naselaki kani na esimo ke nazozobela te mutu nyonso amela abon attendez sale soki ozwi ngai soki omoni ke no ozwa biso mpe facilement ataka na chaîne oyo otalela biso oyo soki oluki biso ozwa biso facilement baproduit atrié toza na produit Neolife wasila so baproduit naturel baproduit eza baproduit naturel eza bio bamama baproduit eza teme ebele lukanga mpona maladi nyonso o problème te bato babotaka te o problème ya libido koto ya papa o problème nyonso maladi nyonso asthme maladi nyonso diabète mutu na sida ata mutu na sida esila te me ekomisa mutu amona na bien santé kitoko na miso ya bato suki kitoko mamuso kitoko toza na kisa bongo o moni neti ye soki omele pe bamama balingana bango tioko te bamama balingana tioko te lokola mama Pacifique soki ozomela ye akomisa te na yo kitoko lokola ya babebe babouton ezala te azosilisa babouton akokomisa te kitoko o nzoto santé ekangami yoka su monene te ozolia ozomela no ozamo mpe bien mais santé nzoto akomisa santé ngebu azobongisa mpe kisotaka ntango kati na esokwami kitoko si bota libanda fo ebima ti pesa makambo trienel solution luka biso partout na numéro napesi bino to na chaîne otalela biso soso otala biso na TikTok na YouTube partout place omoneli chez okutani na oyo